Notre drapeau flotte, symbole éternel de notre résilience. Il ne tombera jamais. En cette fin d'année, la nation a parlé par la voix de son président. Et nous, soldats de la République et les compatriotes Wazalendo, avons écouté. Pour la République démocratique du Congo, Bendele Koyate! Bendele Koyate! Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des FARDC et des Wazalendo. Vos paroles ont trouvé écho sur le terrain. Ici, nous ne parlons pas beaucoup. Nous agissons. Nous sommes formés. Nous sommes organisés. Nous savons pourquoi nous portons cet uniforme. C'est pour protéger la République, défendre le peuple, préserver l'unité nationale. Les défis sont immenses. Les sacrifices sont réels. Mais notre engagement est total. À nos frères et sœurs congolais, l'armée est debout, vigilante et disciplinée. Nous ne combattons pas pour la gloire, mais pour la paix durable. Bendele Koyate. Bendele Koyate. Bendele Koyate. Na mitema nazali kotala ngai mpe nazali kondima na bolingo mwana nyonso azali na elikya tobotama na Kongo pamba te. Bendele Koyate tokoyika mpiko moko na rese tokobatela bomoko tokobunda mpona mboka na biso. Bendele Koyate tokobatela mboka biso nyonso. Présentez armes. Avance, avance. Couvrez le flanc droit. Mwana na Kongo telema esika ozali tolakisa bolingo totiana mabako na misala soki tosangani mpona ekolo badongolo miso bakobanga kobundisa bendele tokoyika mpiko. Le Congo utilise cette technologie avancée pour surveiller ses frontières. C'est notre responsabilité d'assurer la sécurité territoriale dans l'Est. L'opération Wazalendo continue. Sécurisez la zone sud et soyez vigilants. Nous vaincrons. Soldats, restez concentrés. Ici, la discipline n'est pas une option. Elle est la base de notre efficacité. La discipline est le fondement de notre force. Sans elle, toute structure s'effondre. Vous devez assimiler ces procédures. Une mission de routine au-dessus des forêts luxuriantes du Congo. Mission Falcon Vert en cours. Tika biso toyeba kosala ndenge ya bolingo. Aucun mouvement suspect détecté. Bendele Koyate tokoyika mpiko na elese tokobatela bomoko tokobunda mpona mboka na biso. Bendele Koyate tokobatela mboka biso nyonso na nsima ya arme na biso. FARDC. Loyauté, discipline, engagement. Bendele Koyate. Bendele Koyate. Bendele Koyate. Na mitema nazali kotala ngai mpe nazali kondima na bolingo mwana nyonso azali na elikya tobotama na Kongo pamba te. Bendele Koyate
tokoyika mpiko bomoko na rese tokobatela bomoko tokobunda mpona mboka na biso bendele ekwea te tokobatela mboka biso nyonso na nsima ya arme na biso. Mwana na Kongo telema esika ozali tolakisa bolingo totiana mabako na misala soki tosangani mpona ekolo badongolo miso bakobanga kobundisa bendele te tokoyika mpiko bomoko na rese tokobatela bomoko tokobunda mpona mboka na biso tokobatela mboka biso nyonso na nsima ya arme na biso. Oh, Nzambe pesa biso nguya kobunda ya motema te kobunda ya maboko tika biso toyeba kosala ndenge ya bolingo bendele ekwea te tokoyika mpiko na rese tokobatela bomoko tokobunda mpona mboka na biso bendele ekwea te tokobatela mboka biso nyonso na nsima ya arme na biso. La force d'une nation repose sur le courage de ses hommes. L'avenir appartient à ceux qui défendent leur terre. Voici les commandos Wazalendo.